Deshodena TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba Deshodena TV pona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir Balandignon, soit des shows Denar TV. Merci Naba O Balandi des shows Denar TV. Ce côté Liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV au la réalité. Tu es un sujet à Kokamwisa, moi na moko ba papa mi balé. Pourquoi na lobi bongo zala branché na pe ça au détail. Papa na biso bengi na des shows Denar TV. Papa zole la mwana nae, moi si akimie na mwana. Quel est le problème? Papa na biso lobi des shows nayaki na poto kaka ndenge bato nyonso bayaka tokutanaki na mwana mwasi moko awa na France. Mwana mwasi wana tokutanaki na ye ngunda na ye ezalaki esi ekufaki dossier esilaki akomaki kovanda na maboko ya grande sœur na ye quelque part toujours na France. Papa petango ye na poto bakutana na mwana mwasi wana balingani. Balingani ba vivra na mwana mwasi kota banda ovanda pa grande sœur na ye bayokana kite na grande sœur na ye babengana ki pa grande sœur na ye alandi mobile na ye na foyer kota azalaki bakomi kovanda esika moko na mobile na ye na foyer mais au moins mwana mwasi abandai ko débrouiller yebika à Paris kozana na mukanda to kozana na mukanda te Paris est égal à force de travail c'est-à-dire mwana mwasi abandai ko travailler dans le noir abandai ko bima aoke sala musala. Mais chose grave, papa na biso alobi des shows. Mwana mwasi azalaki na noko na emoko alakisa inga noko na emoko alobi o noko na nga ya famille élargie. Mais na sima mikolo batu babandai ko yebisa papa na biso ke noko mwasi na yo to mona ka esispe na mwasi na yo. Problème ezalaki papa alobi mwasi na ngeza ika so ake musala tantôt na era ozonga so ika train compliqué to a raté train. Ote na koyaka alobi na lalipa noko na biso na esika tel bata Paris bayebi. Soki kaka ba train monani te aluki kaka raison moko bo na raté train moyen na ya lisusu ezate na lalipa noko na biso quelque part mobali pa yebi kezaka noko na ye moyen cha ba idée mabe ezate mais batune ba banda ko mona ye na noko na ye wana ba bengaka garçon kolo problème papa na biso ke non mwasi na yo na noko na ye wana ezane eloko eleka na kati bref mobali avandisaka mwasi asololi na mwasi mwasi ayebisi mobali na ye noko na nga atungisaka nga po ye moko aloba na nga ke non tozalaka na biso pe kutu bandeko te mais yo moko oyebisa ye mobali azalaki noko na yo sikoyo lelo ekoloba ke non noko ayebisa ye nga ke tozalaka na biso kutu pe bandeko te parce que ezali famille moko ya molai famille moko très élargie na suka mwasi alobi ezali noko na nga te po ye kutu ndenge eza wana atungisaka pe nga ça veut dire noko pe abandaki kotafu na mama bref to clôturer histoire à noko, to continuer histoire ndenge ezokende. Papa lobi des shows to vandi na mwasi nanga atikaka mwana na ye moko na Kinshasa pa mobali azaka na mobali moko avant ya na poto mobali wana babota na ete mwana wana abotaka avant balinga na mobali wana atikela mobali wana mwana na Kinshasa ya voyageaka aye na poto ayebisi mobali ni awa na poto abi mobali ona tikelaka mwana tozaka ne lisusu te to boyana na biso mais du fait que ya tikelaka na mwana nanga na mwa confiance wana nde na olinga keno bango mbale baya soki bakomi a na zwi mwana nga nde toka bwana na yeme na musika bwe na oki koloba na ebongo te ponga na zarasu na bolingo nete ngana eto ze su mwasi na mobali te du fait katika na mwana nga na maboko moyena loba na ye na musiki ezate na lingi tanga kokoma a na zwi mwana nga ebongo toka bwana bref ba vivra na mobali na ye mama aye kokoma na zemi akoma idea na zemi plus ou moins il y a 2 mois tango aye kokoma na zemi à 2 mois mobali atika na Kinshasa na mwana na ye babengi bango pe kuna visa ebimi mobali na ye wana na mwana na ye baye na poto mobali akitaki quelque part na maboko ba famille na ye mwasi du fait ka ye baye mobali na ye ya Kinshasa ye alongwe na foyer esika banda ovanda na mobali ne akefutela ndaku quelque part kota kefutela ndaku quelque part akimi po ayoki mobali ne ya Kinshasa aye ekozala bien te aza pa mobali na foyer alongwe na foyer akefutela ndaku quelque part kuna otake ndo futela ndaku papa na biso alobi mwasi na nga na santaki déjà ndenga ake wana aza déjà na zemi plus ou moins ya 2 mois
mais tant alongwe na maboko mobali na foyer alobela yi mobali te ke ana zemi kuna kenda ofutela ndako muninga mwasi bavandaka naye ao constater ka ma copine yo na omono ndi oza na zemi ote na zemi te tout ça awangani na ye et comment qu'à un moment donné abanda ke musala autaki pas docteur aye abanda kolia na salon na musala ekokaki ba dossier ka ayaki nango atiki na salon abosani ake musala ma copine atikani na sima atangi ba papier na ye amoni ke muninga ni mwasi aza déjà na zemi plus ou moins 2 mois. Ma copine a zongi après musala tuni ma copine motika ba papier no outa na hôpital mais ma copine Nathalie ba papier yo zo wanga no bombela mninga kyo za zemi tobika ba basi bongo bombela nga pona nini mais na moni na ba papier no zemi déjà ya 2 mois. Ote omoni ma copine ngana linga itena bisopo zemi onaza nango eza zemi ya mobali nanga oyo aza na foyer mais mobali nanga uti Kinshasa nazo linga te ke non oyo aza na foyer ayeba kina na zemi na lingi lokwa mobali nanga uti Kinshasa zemi oyo ezala ya ye c'est-à-dire na kosela ye zemi wana etikalaka nde mwana yango tina na boya ki koyebiso ma copine abi mezaka boyete mwana mutaza mwana mutu ya ye okosala biloko boyete ote ma copine omoni ngana okokate mobali nanga uti Kinshasa aza mobali tozalaki na ye ekosimba te yango moni ngana sali ne mwana ma copine na ye asololaka pe bien na papa na biso oyo atikalaki na foyer. Ma copine abenga papa foyer abi fungola misu mwasi no ndenge azawa azana zemi ya 2 mois na nzoto mais zemi wana alinga kosela mobali na ye oyo uti Kinshasa. Voilà côté likambuto bandi yango wana zala branché oyo kasiko ndenge nini basi bazalaka na ba secret oyo bango moka ande bayebaka nani kolo mwana yango ba mama balobaka mwasi nde ayebaka kolo mwana mwasi ayebaka papa ya mwana nani yoka siko likambu to bandi awa. Bref, tango aye kobota mama azui mwana achanza adresse alongwe kota banda ofutela kimi bake kote mususu mobali abenga mwasi me mwana wana aza yanga yo zokima na ye olobai ke soko oboti okoluka solution bozongisela nga mwana mwasi alobi ke non mwa tozongisela mwana ezate parce que mwana ondinga botem na maboko mobali nanga ebi ke mwana aza ya ye. Mobali abengi mama leki na ye kote babengana kai kota banda ovanda liboso atuni mama leki mwana bino ndenga aza wana aboti me mwana ya boti aza mwana nga aza mwana ya mobali ne oya uti Kinshasa te. Mama leki alobi papa mi wana mwaeto sala ezate parce que mobali na ye wana uti Kinshasa aza mobali abala ye siko tokoyebisa ye nini na kati. Donc voilà ndenge mama akima chanza adresse papa atabenye na telefone ayambaka suste papa alobi amona mwana ana kaka tango aza na soki 2 mois soki 3 mois depuis a changer adresse akima mwana komisiko na 3 ans atikali komona esu mwana te ata bengi mama na telefone mama yambaka te soki mobali a changer numéro abengi na mwa numéro mutu mususu numéro ekoni ayambi soki ayambi abi yo koma kotungisa nga boye na boye sadi papa komi ko réclamer makila mutu bakimaka nango te makila mutu eza ya mutu na minute au moins si a changer millier alongwe kote bazalaka akimeli na corbeille na kati ake kovanda papa zo réclamer papa zo lela papa asengi conseil asala nini asaleli mwasi bolamu bolingani na mwasi azali na mukanda te bo vivre ensemble mwasi akomi na zemi olukeli mwasi mutu a déclarer mwana mwasi azwi mukanda mobali oyo alobaki bakabwana aye na poto kokoma na poto bazongani mais zemi ya bato zemi ya batu zongisa mwana ya batu moya yebisa mobali na uti Kinshasa vérité ezate atiki mwasi mobali ne ya Kinshasa na kidiba baboti mwana mobali ya Kinshasa ebike mwasi na ye aboti na ye mwana akosi mobali wa uta Kinshasa ki aboti na 7 mois or que mwana botami na 9 mois mobali abenga na famille mwasi balobi moye to sala ezate mobali wana uti Kinshasa abala ya pesa biso mbongo meza na kati eza ya bino te balobi papa moyeto panza libala ezate mwasi pe akimi achanza adresse akevanda koto mususu papa azolela mwana abi mwana oke na 3 ans makila ya mutu eza ya mutu eloni yo kyoloba na kati pesa conseil pesa biso ba réflexion pesa idée nini papa okiko sa na kati moya réclamer pe mwana bien ezate soko tali na kati ya lisolo a déclarer mwana na mukanda ya mutu mususu soki a déclaré ki ata mwana na kombo na ye moko oko déclencher na kati ya okiko déclencher dossier na la police na tribunal ba okiko ko remettre yo mwana mais mwana peut déclarer na mukanda mutu mususu okolandela mwana nzela
nini oko déclarer mwana na ndenge nini yo pesa biso mayele ozanango à vous les claviers pesa biso ba idée na réflexion et ko sala bien benga des shows Denar TV na ba sujet ya bien ya boye o ekomelio ekomela ba mususu te à vous les claviers toleki na annonce tozana annonce na biso rapidement ka ande to ke na on a des shows Denar TV tozana annonce na biso rapidement awa nazana mama na biso azana Paris 53 ans d'âge maman azana Paris 53 ans d'âge maman azana besoin mobile moko a bien mobile azana kaboche élocution a bien et vendre des ato yo bandi mama kambuloko a dadou et ça la bien te et sopayo liboso a moi si o ya tanga mingi voilà nazana maman na biso mususu mère de 4 enfants maman azana 44 ans azana besoin mobile a bien bakumbela na ye maman azana Paris maman lobi yaka oza déjà na papier ko ya kolanda intérêt papier te poye a obota e suscité soko ye po luka papier okobeta mutu na libende e kosala bien te zala na papier na yo mama lobi mobile ya cigarette te choko te soko za pe star ko ya te donc voilà toke na mama na biso mususu mama za na 53 ans d'âge mama zo luka mobile ya bien bakumbela na ye soko za intéressé benga des shows Denar TV tozana mama na biso mususu za na 46 ans d'âge maman azana Londres 46 ans d'âge maman azana mobile azana besoin mobile moko responsable bavanda naye kino mukolo nzambe akokabola bango soko za intéressé benga des shows Denar TV to pesa yo ba coordonner maman tozana maman na biso mususu azana 32 ans d'âge maman balate abotate aluka mobile ya bien ya kitoko responsable mobile ya yebi nzambe soko sambe la raté ko benga te po ezana importance te benga des shows Denar TV soko za intéressé maman lingi mobile ya 38 40 ans d'âge soko za na ba critère wana benga to kutanisa ona mama na ndenge ya kuzu tozana mama na biso mususu mama za na 33 ans d'âge mama za na 33 ans d'âge azana bana misa tu mama za na biso awa na France mama lingi mobile ya bien alingi mobile ya bangi te soki yo mela bangi ko benga te tozano posa awa te po tozoluka bata sérieux mama lingi mobile ya 38 à 40 soko vous intéressé benga des shows Denar TV nazana mama na biso mususu mère de 3 enfants mama zana 35 ans d'âge Lyon soko vous intéressé azana Lyon soko vous intéressé alingi mobile ya bien un peu de caboche benga des shows Denar TV to pesa yo ba coordonner na kuzu tozana problème ya mapango tozana lupangu moko na commune ya Bumbu avenue Kinzonzi 21 soko za intéressé benga des shows Denar TV na kuzu to pesa yo ba coordonner oso la likambo lupangu tozana terrain moko vide na entrée principale ya Kinkole ça veut dire na nzela penza na balabala lupangu wana eza terrain vide 20 sur 20 soko za intéressé benga des shows Denar TV to pesa ba coordonner na kuzu benga biso pesa biso ba sujet ya bien oye komelu komela ba msuste ko sala bien. Aimez, commentez votre émission. Et Zala qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, bah émission Zakoya. Ciao.